Ngombe aye bagate ki bate karameli kinaye lobi ebele au parleur ya mokola lelo e bandi na banda ko papa maman benga bande ko nyoso yebisa bango bakota bolanda biso kitoko mingi. Merci na bino na fidélité pe na confiance au parleur zali bisika pe bozo ba information au jamais beaucoup ki kozala dessus yango na tina ni na zo singa bande ko bozo tala biso mingi bozo tala biso na télévision mais zo pe téléphone na yo betana au parleur na YouTube. T'as la place pour s'abonner vraiment kikele biso ciao mon kolo to na ko sala biso bien makasi ezali gratuitement bande ko nanga ezali gratuitement semaine ya mokendi bambota melamba basoué na bino ba cadeau ba surprise eza ko sala biso bien. Alors le autre sur la sujet moko très important tout s'il sait qui en hôtel l'autre fois to baki que to robete en hôtel utai ko lobela mamambu ebele. Alors le autre lobela kamba ba porteur deux esprits porteur ya ba génie ba porteur ya ba ange tout le monde bandeko par exemple au bazali na cabal juif lelo au monde na kolobaba kombo ya ba ange non na robenga archange soki Michael na robenga ange Gabriel o na robenga Uriel ba terme wana toyoka wana tout ça donc moto nga so bitumba boy pa moto na moto ne bisika bazwami bazana bato ba robenga msol biki nonga na génie moko boy na travers na génie wana nda permettre na betara bale bien génie wana nda permettre ngana sala raboy bien to yeba ba phénomène wana awa izalaka nini ba inconvénient nango ba avantage nango awa ba tumsusu ke non ngana za boy porteur des esprits ngana za naza 12 malins 10 000 malins 1000 malins to yeba ngo awa ba phénomène wana nyonso to solongo nani face à l'invité ya mokola lelo izali nani après transition to yambaye. Voilà, de retour sur ces plateaux, ancêtre de Likunzinga. Mbote na papa. Oui, mbote papa Mukendi, mbote na balandignon sur au parleur. Ba s'abonner mingi ba liker pour tozawana poto édifier toujours. Voilà, balobi l'autre fois attaquer bande côté ba concert aux aliko salima baza ko le toujours na ba réseaux sociaux. N'ayez pas concurrence aux aliko les cana. Excusez. Entre ba mission sous ba nenge ba même car spectacle ba bi cause la ba même ça ba logement ko boye ba pension na ba combo tout ça mais l'autre fois ba ndeko belé ba yoki ba bi que mais apparemment de concentration ba que wana nyo sur les kanango ça n'a rien à voir ma monsieur Selema qui déjà bien avant mais nenge nini tout le monde ba pasteur ba prophète ebelé ba on ba solo ba le contraire. Qu'est-ce qui a fait sozo banga au bombi batunayo to ndenge ni? Oui donc na kati ya musique to na batu mususu ba teni mususu za ba spectacle ya scène ezaneti yo awa soki jour mususu to lal to la muki otebike kwa et ozala tege non po batu moko batindi yo ezaka po décorer musique ezana ba facette belé oyo esengaka fo exhiber batu o yana ba biloko mususu o ezali e ko émotionner batu mais ezana ko spectacle pouvoir énergie wana et travaillera déjà avant boya na concert nyonso wana musique malgré mystique ko accompagner yo mais spectacle ata wera babenga ke phénomène. Pourquoi phénomène? Parce que azalaka tali ayene loko moko ya sika po nyonso wana okokisa na pouvoir ozanango na domaine oyo zali na maîtrise ya domaine oyo zali po esala bongo so muto yako lobaga no Moïse Mbiye bon eza simple coïncidence te eza hasard te ezali lié na kati ya place où il y a ba énergie na ye wana ezoko dépendre pa na ye un grand spirituel un grand maître akoyate a loba biloko moko eza pena na nzela te. Alors ba pasteur bazolo ba restolo ba ça dépend eza na pasteur mususu akoboya Moïse Mbiye akoboya Moïse Mbiye parce que ya yebi que non pona kozana relation na Jésus il faut ça mais mutu azali un bon maître un bon spirituel parce que un bon maître un bon spirituel un bon prêtre, un bon ganga. Biso nyoso kendaka na astral. Atoza pasteur andengeni faut que na astral. Pour astral les ali monde de solutions. Mais atangunza pe. Atangunza donc mutu nyoso faut kendaka na astral. Faut osala la sortie du corps obimaka au voyage au pays. Un bon prêtre faut amonaka misune moni et puis a voyageaka. Ceux qui voyagaka te au monaka te atoza pasteur. C'est qu'on nous a pasteur te. C'est qu'on a religieux. Maintenant on comme pasteur parce que Jésus a formé qui a on a ba disciple nena sima ba sala ke loko maître ba no sala
nyonso wana ezali faut kendaka na astral habillement yango te za réalité mutu muso kolata habillement ya bongo stade patondi cité donc ça dit que yé moko tia ya kobeta concert ayebi comment bandai ko se préparer na spectacle na ye et puis na nyonso wana yeba ineni abongisela kiam c'est pour cela to boagela ki ba flair pour mutu muso ko luka landa ye pas remplir ka ba condition na sens wana ne te lobela que non Moïse Mbiye aza félicité parce que nature déjà et ya na babilo kwa bongo au moins na leader moko azali na musique gospel leader moko azali na musique oyo profane un leader bazali donc ça dit que zali ce qu'on yo vendre na ba batike yo place au vandi il faut imposer pouvoir de la volonté décision on a faut yeba kozwa yango ba Moïse Mbiye baza félicité donc dossier ça la rendre pour ça na to fanda mais oui parce que monde déjà ndenge yango ezaleli bato déjà bazali tango yo zolingo ya bakotike le place au vandi faut imposer pour vendre ba Moïse Mbiye baza félicité bato mususu sikoyo omoni ba Moïse Mbiye malgré to elia te poto ça la publicité na donc toujours ça va dans le sens qu'il y a ba grand quoi bato déjà ba personne dans le domaine tant que ba grand baza bato yo ayoka ki conseil ya papa na ye yango zo sala e o yazali c'est que mutu nyoto foza na guide un bon guide akoyeba ndenge ni na kotika successeur et puis comment on a préparé. Parlons de Banini. Est-ce que lui il a été initié par son père? Mais oui, donc ça dit que à cause de la faculté na yemo s'est déclenché, mais maître la gisa gende là. Et ça papa na papa moko tabotaka mwana alingaka difficulté na mwana wana. Ndenge moko maman moko tabotaka mwana alingaka difficulté na mwana wana. Sauf biso lelo tozali oye na mokili mo pesi confiance na pasteur na bino par rapport à ba parents na yo. Ozomona biloko wana pe sala ka tozonga si. Mais moi na oyo héritage batika kaka héritage moko ya malamu epa ya bato soki papa na mona héritage na zotikela mwana ezali bien mwana pas ali convaincu akomemango et balani na oyo ezali comme mission na ye c'est pour cela mutu mususu yango moni richesse ezaka na intérieur ya mutu donc moi to yibango ezate na extérieur nde to mona ego se manifester voilà donc aza félicité voilà bien dit ancêtre là il permettait biso Nakati introduction. Alors, Tozong à la Likambo Bandeko, Bobeng Belé, en ce qui concerne le Lo Bandeko, que Christian Malanga ne pouvait pas croire que Baleko Kiko Tae. Pourquoi? Parce que d'abord, mon même Bandeko, le Lo Batoisa retourne l'église catholique et l'Ingini pour Nambo Kanabiso Congo. Pourquoi? Parce que Babi Kendeko, il fréquentait tous les grands exorcistes. Le monsieur aurait fréquenté tous les grands exorcistes. Il y a l'église catholique, bah grand wananyonso. Même voir même Tinaba loge, parce que qui optique, on n'a pas parlé le même langage, bah n'yaba l'accès ba image. Alors ancêtre, bah n'eko babi que ingetawane sala quitté parce que ezaki na soubassement, il y a bisoté, il y a beaucoup qu'on a bisoté, soso bundela makbelo na bo solo et l'ora bongo ko sala tête en batali tali be ba moni kezaki na ba pa ya mélanger na kati pour na bundela. Yango ne sala quitté. Qu'est-ce que oki koloba par là? Donc beaucoup qu'on est d'accord n'ambe bonacé biloko mindele to comment? Non papa mukendelo il faut te comprendre que biso nyoso to yana mokili to la mission. Avant to mission wana ezalaka te ezalaka monde spirituel et vandi ba proposer yo mission ezalaka proposer que papa mukendelo kitana mokili yo nongo za bozala journaliste to moni na kini batu musu bazolobela makambo mais yo lobela ngona forme o ozui mission provenance divine et pesio mission tango siko yé oya ozana nzoto te okozwa siko nzoto na mokili. C'est pour cela que mon papa et maman basangani si permet au ville paro ya litéristi et comment esprit outil quelque part et kokota tellement mission ezali na planète Terre siko il faut nzoto moko boye akuta nzoto po esprit wane kota po accompagner mission yango babengi yango nani terre babengi yango imis parce que au soché corps pour réaliser mission tant to koma siko na mission to bandi ko sala parcours ya mission pas na biso ou soit ba convoitisme na yo ekoyi koleka moi o réaliser sous mission na ndenge ezalelaki ezate ceux qui te rebeliki na loge Songolo na loge Pakala wane komie loko mususu parce que loge mon côté mutu akota kakuna polo bia sala mutu mabe ba organisation nyonso wana ba fraternité ba loge nyonso ememaka mutu kaka à se lever à kende vers la lumière à percevoir le divin par rapport à l'élévation à se détacher na corps na yo ezali matière
mais ce qui na mission na ye ezalaki aya ko délivrer Congo que aye na forme wana azuité pas na nga na komona non parce que un spirituel na astral futur na passé ezalité to vivaka na présent tango okotala que no événement na kosala na jour intel il faut oyeba parce que un grand maître un grand spirituel ayebaka ka kokufa jour nini mais un profane ayebaka ta kokufa jour nini or nzambe déjà tango nature tango zoko ya ba pesio date de naissance na date de décès ezali visa ya entrée na sortie déjà yebi yango tellement système à récepteur na captage ezanga kabiso na ba méditation ozoko se ressourcer ozoko se méditer méditation ezanga kabiso moi est-ce qu'on recevoir to okota na quintessence ya dimension oyo yelaki eza susute donc ce qui y est akoya ki na acte oyo ya yaki ko sala et que babomi bande ko abi que non parce que tant bazoka ingeta baze ko s'attendre na beaucoup ko na biso quoi non ingeta au moins balanga combat parce que pour na mabele oyo quoi papa mukeni balanga nyonso tolobaka langue nyonso tolobaka na mokili nzambe te muto sala yango biso ba yime muto to sala yango nzambe na balangu wana yoka kango te etali epete ah c'est très monisco yo banda ko bando choqué bat pourquoi etali epete Congo ba langue mère non langue mère ezali ignorance langue ezali créé par na biso ba yime biso nde to créé yango c'est pour cela ce que qui Congo kaka oyo ya matadi OK na bome bandi ko changer ezoko changer par rapport ya espace oyo wana ezali qui Congo matadi OK na bome bandi ko koma ki Congo mususu soko OK na mwande komi ki Congo mususu soko kati na Brazil komi ki Congo mususu ozo langue za biso nde to sala est-ce que donc to zo Kester pe a son âme asala langue la te banani siko basala la langue n'est-ce pas biso emene pas la langue mais oui or langue nzambe to ba ange to ba génie ba yoka ka langue ba bengango les langages imagés et kendaka par image et to kendeka atana bato ba batu ya téléphone na système ya téléphone tango yo zo benganga ezali na temps réel mais zoko kende na ba signaux tango zo comme na récepteur ndezo ko rassembler makambo nyonso les esprits bazana besoin ya et bon c'est que nan aveugle bazana besoin ko yoka makamnete par l'image et sa connaissance problème de zanango batu ba ya ko lobela makambo bazana problème ya connaissance pour alobageno ingeta to ki Congo ezali langue yo nzamba sepela kanango oh biso nde ba yime to créer langue biso mu to créer organisation na biso ya mokili est-ce que ça organisation za likolo non mais organisation na biso mais moi lisapo bible beta ya nini o ya tour de Babel ya organisation on a teke nyonso on organisation ya batérien biso nde muto zo ya l'organisation parce que ba principe na ba loi eza déjà likolo nzamba azali ye moko za na mbanda te na se tozali na loi ya opposant ya opposé ezali mabe na malamu butu na moi to mwasi na mobali donc ezali ba loi et bon ba parler en langue siko ba pasteur ba même pona bango le rôle que so ba kena na philosophie na yo que ba langue tozolo ba za ba langue moko terrienne awa bango siko ba comment parler la langue de façon que est transcendée est-ce que puis parler en église ou bien cantation tango siko en église ba parler en langue nini memela bango comme solution parce que comme en église mutu o azo soto bénir les ara pasteur bino nyonso bozo ya kandeka na badimo babengango les zones d'extase soki au koti na zone d'extase les entités perturbateurs akoki koleka akoti na moment wana po corps na yo ezali vide tango akoti yo lobi ya langue après entité wana akena eza possession parce que makambo no zo bozo yeba ngote donc ndenge salemaka pas bangunza esalema pe na l'église mais siko bato ebele bato sepela na possession un grand spirituel un grand maître aza na besoin biloko wana te ko tout mais nga za besoin biloko wana te église na yo tout makambo non c'est berere muto aza na besoin se lever aza na besoin ko tout kate muto aza na besoin se lever aza na besoin biloko wana te ceux qui a solo to landaka bakimbango ba Jésus et les autres ba tutuka non ba loba langue non faut muto transcender homme a appelé à évoluer c'est pour cela muto azo ko kene na entité supérieure yango obetaki lisolo ya ba génie ceux to lobito zonga na ba génie to kene mbangu te on sait très to kota nango donc ça dit que pendant makambo ya Christian Malanga na événement na oye ayaki ko sala ceux qui azaki grand spirituel
Nandenge balagisa les grand spirituel. Yango to lobby soka zaki grand spirituel. Kozana ba loge ezali kaka wana po mutu a se lever, a se transcender. Mais kokota ko ba vouloir, ozana besoin comme mukonzi. Wane comme le mususu. Premièrement, il faut provenance divine comme la yo. Ce qui provenance divine comme yo. Yo siko ko kanga maboko to ko banda siko ko lukelo kwango. Tango no luka ngo ko accompagner yo. Oko luka ngo na voix ni na mystique. Na ba dimension parce que mystique toki ba entité ya lumière, ba entité supérieure ba ko ya ko assister ba ko parce que non lelo ko sala le makambozo lingo sala te sala ngolobi. Pourquoi Mobutu azalaki tango azo tambola zakana entouré na banganga na ba voyant et ça faut un président, un spirituel Mobutu azo linga titre moko ya likolo, il faut l'accompagner na ba voyant na ba mage authentique parce que non lelo mabe kozala parce que nature et pesa kabiso ba signe chaque jour biso nde toye bakate ba signe nature soka za ina ba méditation intérieure akoye ba signe que non un signe za mabe to reporter ya mais il continue kaka kei tiba ko bomae bon ye moko yebi oyo lekaki pa na ye et puis to ko lo batte que non mboka ngope ye moko Félix azape mutakala non. Ça dit que ça combat par combat. Donc, tu vas bon côté. Mais oui, tu vas bon côté. Si le plan physique, il y a un minduki. Mais si le babitumba, c'est la grande puissance. C'est la babitumba ya butu. C'est la babitumba ya moïté. Donc, ça dit que pour nous commander si kawana, il faut yemoko à se préparer sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan technologique. Nous sommes fois à la place. Coup de tanaye. En tout cas, ça y préparé te. Torolobani ni beaucoup qu'on a biso ya vrai zomo na tête comment parce que bana ngo bazoya topé bana ya bana bilaka topé bana Congo en fin de compte na cessé bazo kendara okotara ba biloko wana papa mukendi beaucoup qu'on a biso tozana coutume culture na tradition coutume tolobaka toujours ezali coutume za habitude tradition za transmission de génération en génération culture za éclosion de l'intelligence. La magie n'a pas de couleur, n'a pas de coloration. Tolobaka ezali kaka neti mbeli yondo zo katelango ndako bakate limbeli ndako basale limbeli ndako wana basale limbeli bazo sala ngo po bangonde baza na connaissance ya kokatela soso lipa na jour yo ko tcha mutu mbeli te kozala assassin yondo kozala assassin magie ezana na problème te na biso na mindele biso nyonso ko transcender na monde spirituel na dimension likolo kuna race ezalité ba po ezate po biso to uta place moko vérité ezali moko lumière eza moko biso to uta place moko ba kondo tozo ko soche ndezo ko différencier biso mystique tant to loba kino boko kona biso non un grand maître un grand spirituel azana bezo biloko wana te dans le babongo te oyo azana ngo posa ezali azong sa relation na ye na le divin pour yebi ki auta ki quelque part et puis être endormi na ye comme ange gardien na ye à s'éveiller et puis misu na ye et mon ndenge bachela ki yango et puis dimension na ye ya voyage astral parce que voyage astral les gens ko permettre mutu à continuer aux en relation ne sika o ya utaki parce que les seules créatures o ya kitana mokili ah ezali humain biso nde to sala descente to ya ah ozali terrien te ozali esprit au latin des autres. C'est pour cela mutu azali soka zana conscience wana akubana kozuluka zong sa relation akolo wana ba futilité oyo que non boko na biso soko lo binge tande salibo non wana mutu wana nanu akolite mutu asi akoli na kata spiritualité biloko wana koloba ngote et bon Congolais va comme akoloba ki total la kaka mboka ngoto kabila ngona Jésus tout ça oui wana pe li susu donc ce cas-là c'est problème parce que on a pas de problème parce que premièrement papa mukende kotiti na ba vie na biso social pauvreté zali maladie faut combattre mais tant pour mutu moko ta yaka na mukila yaka pauvre pour esprit tant ozuya na mukila zo ya mission nyonso basi ba pesa ngona à disposition na mais pour aluka pouvoir de la volonté décision exacte pour la nina azozela si Dieu levé azozela par la grâce de Dieu. Or grâce à loko yo mérité si Dieu levé c'est qu'on a nous mettre ya destiné na yote faut la mettre ya destiné na yo sikoyo tango batei batu ba paradis na ba enfer nde baby si cerveau na biso muto komi ko préféra sambela mingi pour ni lobby kota paradis netani au kota paradis netani parce que papa mukenso na yibi yo téléphone na kesenga nzambe pardon est-ce que ngana nzambe za na problème. Est-ce que nous avons fait un kiti boyo, bateau zo bénir, bateau zo punir? Azana posa la moté.
jour yo yaki na mokili nzamba doté mutu libre arbitre zala responsable ya nyonso yo zokosala ozali neti sardine ozana date na yo ya fabrication na date na yo expiration nzamba dozela yo ndo zonga ko yo profiter na vie oyo ye aw nyonso to luka na mokili ezali corps physique na biso za na posa nango est-ce que corps spirituel na biso za na posa biloko wana non parce que corps spirituel ezali corps zo biso en relation na monde divin. C'est pour cela un bon spirituel a préparé un corps naé a kaboli yango ebike ko corps spirituel au corps physique. Ndenge na kotambusango na relation na le divin. Voilà, merci beaucoup bande ko bozolanda biso mingi salutations à MC Ntsongo, la reine du royaume Mama Congo. Salutations à maman Nanuso qui soif de servir les autres. Mama Bonzenga, maman Sora Lati, Otali, Okumisi Nzambe, maman Bibi Cheuno depuis les États-Unis. Salutations Nayo, salutations na maman Brigitte, maman Nanga Moko, maman Lukoki, maman Kachama, à base vraiment vous allez belé, donc Naza toujours posé la salutation en Mbota Mundo qui depuis quelque part pas amis papa Nabisu belé Koroko le Fungola. Alors tu ressouffler mon qu'est-ce que potoko tasiko na kasia parce que j'ai Nabisu mon kolelo parce que marambo vous allez belé pande ko ngai ba porteur mutuma babiki ngana zakana génie na ngai dessin animé Aladdin na la lampe Aladdin et sa lampe qui n'a génie na yo zo salele makambo génie zo bimazo surtout na 3 vœux donc batumsu nous tout monde na bango boya na génie na ye nous tout mususu que non azana ange na ye neti semaine nga boye pa bande ko ya kabal ba koloba que non mukendi to pe bande ko musu ba sala ba pratique pona kokota en relation na ange gardien na yo o ba dessiner comme wana il y a beaucoup de choses toujours sont awa pona ko landelango yoka o kamakambo oyo les très important après ba publicité oyo. Avez-vous l'envie d'explorer le monde? Aimez-vous voyager? L'ouverture de l'esprit et de curiosité font aussi partie de vos qualités. Êtes-vous une personne polyvalente et organisée? Alors découvrez Van Travel Business, une agence de voyage fiable pour tous vos soucis de voyage. Van Travel Business est les principales agences de voyage mondiales spécialisées dans le traitement de visas et des itinéraires de voyage. Notre objectif est de réaliser les rêves de nos clients en minimisant les soucis de l'anxiété entourant le processus de demande de visa et d'itinéraire de voyage. Nous le rendons non seulement agréable, mais aussi paisible. Voici pour vous une offre spéciale Van Travel Business, ensemble avec ses partenaires universitaires et ainsi que les compagnies mettant à votre disposition les types de visas suivants. Visa d'études, bourse d'études, visa de travail, visa de tourisme pour les États-Unis d'Amérique. Van Travel Business vous assiste du début jusqu'à la fin de vos démarches. On vous accompagne pour obtenir les documents nécessaires au pays de l'Oncle Sam. Pour tout contact, appelez-nous au +1 31 72 79 65 86 +243 97 144 37 55 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram pour rester informés. Van Travel Business, vous ne faites pas que explorer le monde, mais vous les conservez. Biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo Nzambe apesi ba révélation epaya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbango alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolenge kani kokota na ndaka na yo topinga biso plus 243 89 29 36 668 ndeko ya Kongo nabuku oyo okoyeba maenyoso Nzambe ati nabuku oyo okoyeba maenyoso. Voilà, de retour sur ces plateaux, l'ambiance continue. Ah, on a haut-parleur, on a Nekonangai, Tchalo Koloto, on a Tcha, on a vraiment marqué, bah, j'aime, bon matissa. Aux yeux, on a téléphone au Tchéwana et au s'abonner, au salaire, ils bien. Tout mata, tout c'est belé, bouteille a tellement belé, tout c'est belé, tout mata, comme si on peut pas bander comme ça. Alors, tu es awa, ancêtre. Namokilo, vrai ou faux, il y a des gens, bateau, au bazar. Bazar, na contexte na esprit moko aza porteur ya génie tout par à contexte na ange moko vrai ou faux d'abord tu d'abord avant na tout na question mususu ceux qui mutu aza na génie ceux qui batu bazala nango pe ya solo pour mutu musu bakanisa ki za science fiction
est-ce la rappel réalité toté? Première question. Non? Oui, vrai mutu yé moko nanu azali esprit. Yé moko nanu azali esprit à la tinde nzoto. Tellement cher ezali faible, nde ba ko ba pesa ngo ange gardien oyo ko renforcer yo na mission oyo yeli na moki. Donc ça dit que communauté défox. Voilà. Si yango soko ke na islam balobi na kati ya Coran, balobi nzambe achela mutu de ange na pembeni. Munkar na nakir. Moko akomaka malamu, moko akomaka mabe. Siko yozo mona bango te bazali bazokoma po nzambe ezali administration. Siko yango pe ezo ya na ba loi à semer à récolter. Oyo lonaki yango kobuka parce que nyonso ezali bazoko koma yango. Nyonso zoko sala bazoko koma. Nzambe acha mutu na mutu ye mo azali esprit à la tinzoto mais azape na ange gardien na ye oyo ako accompagner ye. Jour mutu wana koya ko s'éveiller, asali éveil. Alamusi ange wana na profond sommeil na ye peut à comprendre mission na ye wa elaki na mokili. Donc ya solo mutu aza esprit yemoko et puis aza pe na esprit ou azo accompagner comme ange gardien na ye. Voilà, par là siko pansela bisono no siko yo nteke oyo. To comprendre d'abord différence nini entre esprit, génie na ange gardien. Oui, donc ça dit que tozana ba ange babengi bango pe ba les intelligences. Nature et dota bango ba intelligence moko ya makasi. Aza pe entité. Toza pe na ba entité mususu et puis mutu pe azali entité malgré la nzoto soka kufi nzoto wana zongi na mabele et puis a combien entité. Donc mutu pe azali entité. Na monde ya ba entité en tout cas ba entité to esprit basé ebele. Mais toza na ba ange. Nature tango sali tolobi nzambe par rapport à ba religion et sali ba ange na Satan zali ange ba Gabriel pe bazali ba ange ezate oyo asala ki mabe yango akomi ange ya ténèbres non ba sali bango ba oyo ba ko vivre na lumière ba oyo ba ko vivre na obscurité do bazali séparé muntu siko azali ange mais avantage ya muntu azali pe missionnaire aye mission na mokili akoki ko travailler pe makasi à l'équipe na ba ange. C'est pour cela oyo kaka babengaka ba Jésus ba kimbangu bango nyonso les maîtres ascensionnés. Donc ascender, à transcender par rapport à travail oya sali. Yango na Jésus alobi soyez parfaits comme votre père est parfait zali perfection, perfection zali travail. Mutu aza appelé pour à transcender, azwa corps na ye wana spirituel à développer yango et comme ti na niveau pour tozali intercelle divine peut tozali ba petit dieu. Ce qui nzambe azali grande énergie, ce qui azali énergie, c'est que biso peut touti pa na tozaba énergie, tozali ba esprit. Mais pouvoir de la volonté le les autres manqué biso nde tozomona c'est que tozaka kabato. Or tozaba terrien te. To leka kinde awa yango tolata kinzoto tozaba esprit biso. Tozana ba ange, nzamba sali ba ange ba kaboli. Oyo ba ko vivre na lumière. Ce qu'on y a la relation ba ange ya lumière, yo pe faut se comporter neti bango. Tozana ba ange mususu bazoko vivre na ténèbres. Yo ce qu'on y évoluer na bango, yo faut comporter na bango. Et loko moko te nzamba sali za mabe. Ange Gabriel azali bien, Lucifer to Satan pe azali bien. Donc tout le olobi ba ange de lumière to zope de l'autre côté ne bandeko na ba terme bandeko mingi ba misana ba démon pona yo parler ngolo ba ki ba démon pe ba za bien voilà pona yo ngolo ba ki ba démon pe ba za bien na démon azali bien na ange azali bien problème de ce que azali na humain yonde parce que mutu azali composé na ba défaut na ba qualité yo moko mutu azali partie luciférienne yo moko mutu azali partie satanique mais au outil ce qu'on a monde divin monde satanique na monde luciférien yango nde réaliser nyonso ezana mokili nyonso ezana mokili les deux mondes wana mutu réaliser yango balobi mutu kobosa na teke uta awate uta na monde divin parce que partie na yo satanique na partie na yo luciférien ezoko se okosala nde travail pour o détacher parce que Satan to Lucifer ezana kwa mogote azalaka awana mokila za créativité que notre monier ye wana ndakune yangwana non mais sur le plan subtil azali po azali énergie azoko vibrer
influence ya monde na ye ezoko emane tina monde ya biso tozali. Mais Satan azali kati na yo. Lucifer azali kati na yo. Yonde siko lokola ba pesio libre arbitre. Yonde mutu siko koyeba komitambusa. Soki oboyi ko se lever, yebaka yango o vivre na partie satanique. Soki o se lever, nde o vivre na partie ozali luciférienne. Lucifer religion ebebisi yango, ebemisi yango que non, net Lucifer azali ndoki. Or Lucifer azali porteur de la lumière. Lix et fer. Dès le moment où le soleil brille na tongo, étoile brillante, ezali Lucifer. Lucifer, Jésus pas ali Lucifer. Les ana kombo montant ce qui Lucifukal, ce qui bon, ba Lucifer ou Fukal les ali hiérarchie. Ba hiérarchie na bango. Donc ça dit que chaque monde y a ba entité, ezali na ba organisation. Ezali na ba hiérarchie, tout le monde na ba hiérarchie ya ba démon ezali, hiérarchie ya monde luciférien ezali, ya monde satanique ezali. Moko azali côté subtil, moko azali côté matière. C'est pour cela que nous sommes tous les mokili. Et ça partie de biso matière ndeza na posa nango. Mais partie de biso spirituel eza na posa se lever. Ce que yo kinza lo relier sango libum na yo. Mais moli mona yo relier sango société. O relier sango nde parole. Alors yango na balobi la parole. Parole ezali lumière. Parole nde mutu zo kotsa mutu na monde ya c'est pour cela un spirituel azawana akoyi kolobela mutu mabete. Donc langage nae donc côté ya oizo akoyi kolobela mutu mabete oizovage to perflet solaire nae ndenge kaboli likolo na se jamais côté nae ya se akoyi komema kaka na donc ça dit que appareil nae ya sexe plaisir sexuel ezali kaka te appareil pona plaisir. Donc akosala ngote na malgré na plaisir mais sala ngo na forme moko ya désordre. Non, un spirituel akabula jamais à cause de la spirituel c'est que nous dongo inutile balade ça que yango jamais peut cause de la matériel c'est que spiritualité yango est en place il faut nanyo se faut équilibre ezala donc ce qui na ange donc génie to longola et génie zaka batouana la génie ezali terme ce qui te bengi bango esprit pourquoi te bengi esprit pour azana nzoto te yango to bengi esprit c'est pour ce l'esprit pour y appeler na mokili na biso awa senga nzoto yango neza na besprit mususu alingia ya mission awa akokota na nzoto ezolinge kufa nango ye akoboma mutu te po ya mission akotala na misu na ye ya molimo amoni na Kishasa na mama ye mo mutu moko alingia kufa na ye esprit akotaka te na nzoto ezana mutu azana problème ba maladie ya kati non akobongisa ngo me akodepenser ba énergie ebele or esprit alingaka dépense énergie te alingaka lelo pas ah non alingaka ngote. Ah oui, c'est pour cela qu'il y a 1000 possibilités. Hein? Bango bazana 1000 possibilités. Mais parce que ba yebi principe parce que dans le monde astral ils ont ba principe na ba loi. Kuna impunité. Yangwana to lobi un prêtre, un pasteur, un grand maître. Si on voyage raté, awa ko banoko créer ba des autres. Pour kuna ba loi ya kuna lokolo yebi yango, awa moyo yiba mutu ezate, moyo sala mabe ezate. Parce que ma bénio sur biso to sala ngo pour mais te belé ba comme même ba grand politicien même deux fois pas comme na poste monene azapé grand mutabaloge grand occultiste azapé travailler à transcendara qui n'a pas ba voyage astral mais azo bongisa mboka te par exemple azali ko travailler pour l'intérêt ya bato wana te par là ce que to lobanine kuna zo kende kuna donc voyage astral ngo zo ko apporter nini apa mo ken ba réincarnation c'est le magamingi en Afrique. Mais hors réincarnation, c'est international. Tu expliques non bien par là, tu comprends non bien. La réincarnation, ce qui est koufi pour aya sous son avis, akoyi ko kende na poto, mais poto ba organiser mboka na bango. Donc travail et salema. Afrique ezaka chantier. Il faut ba ame continuer ko zonga awa. Ah, oui parce que pour nani? Pour Afrique muto aluka intérêt na ye. Soko zo luka ka intérêt na yo. Yebaka yango okozwa eloko eza na maboko mutu. Mais ceux qui ont lu qui intérêt à battre, au Gozuelo comme tu prenais. Les lots ceux qui ont a détourné nombre de millions, pour intérêt. Jour à lu intérêt à Yambok, jour où quoi va y peuple. Donc ça dit que Muntu c'est bien à la fraternité, mais Mbalamso comprendre en te pas kenda qui n'a pas sa moroboy. Bah souci au Muntu kenda nango yango ya kozwa. Mais faut mesurer conséquences. Muntu dans la fraternité mon côté zala kamabe na mokili. Oyo eza mabe eza ba vouloir ya mutu.
Pour nani, corps na animal la ligne ko détaché na yango te pour transcender vers la spiritualité. Or spiritualité ezali la seule richesse nzamba tike la biso na mokili. Donc moto soko kufi na Afrique. Akozonga kaka na Afrique akokende na Rwanda, akokende na Angola parce que bamboka nyonso ya Afrique ezana no chantier. To maturité spirituelle na biso na qualité. Et bon moto soko kufi na Europe kasi. Mais ce qui a kufi na Europe c'est to lobby voyage ezali international. Pour mutu avant ya il faut monde divin bavandi ba poser yo ba question. Ba yebisi yo te kende na mission interne mais ba proposer yo. Muntu andima kama tango komi na mokili akomi susu wonga na linga inanga boete na eko nyo kwa maawa moni muntu aboyi kozala responsable ya eloko ya ndima kikuna parce que nyonso oyo biso tozaba spirituel muntu nyonso azali spirituel azali esprit alati nzoto yango wana tango muntu akufaka tozali na personnalité tozana individu ezali ngana yo personnalité ezali âme le vrai moi ezali âme na yo soki te lobito ça l'appelle exemple na Mobutu aya awa tokobenga nzoto Mobutu te tokobenga âme ya Mobutu eya tango âme koya Mobutu azoya akotala bato bayebelinga na tenini na elongi nini asali greffe na nzoto na yewana nde alati yango po dialogue eleka bien po yo poza la cirque on a bengisi eza Mobutu. Donc ça dit que bato soki bandi ko comprendre kaka babiloko wana babiloko nyonso etikali wana uzana ngususu te. Allez-y on se. Donc ça dit que na t'expliquer na personnalité. Le bateau va couper en Europe, va couper en Amérique, à Kobimane pe nazi. À Kobimane pe nazi, ezali international. Akoya kotoyo, akoya koto c'est pour cela. To matato kita, to koki ko sala na ramabete. To koki ko sala na ramabete, so ito sala na mabe, biso to uti ne sika moko. Biso to zali eloko moko. Ba coutume kana ba tradition de différencier biso lelo yo ekomi que non, tozo mona que non. Ba Rwandais baza ba ndeko na biso te ba Kingandi baza ba ndeko na biso te non na tradition que ce mutasali réincarnation azonga kana même famille ya wana tinani ba même kombo ezonga kaka non papa mukendi makambo to lobaka to ya ko beta masolo jour mususu na zoyo ka mutazolo ba non bana mapasa ezali bisimbi ozomona c'est très déjà faut tout banda comprendre monde ozali monde tout kelanga ba problème to zonga yo kama ba mbasité ba kisimbi yo zolo bela ba kisimbi te ongi to kota yo boyi ki ba passa ba kisimbi donc tozo expliquer nyonso ezali ba esprit azali oyo azana nzoto te yango to bengi esprit mapasa baza ba kisimbi te avant nanu azala ti aye déjà na mokili awaye kaka kolata nzoto azana no esprit après la tinzoto ça dire ça kisimbi ezelo comme susu wana tozala ba élément aquatique ba force yo bazoko résider na kisimbi za juste tout court non so ba bi kisimbi ya maza nde komi school ya maza tozala bisimbi ya maza tozala bisimbi ya ntoto so tokeno na ba niom nyonso ba paraîtraka mikuse niom entité ya mabele azala kata ya mukuse boy tokobenge pe kisimbi tolo baneti bona biso mais un connaisseur ayebi que o se présenter liboso na ngaza lignum tolo baneti ne ba soda mikuso babima na tozi ba Armageddon tokobenga ba Armageddon ba miom esprit nyonso mabele babenga ke niom apparition na ezala ya mukuse esprit oyo ayaka forme neti mutu normal boy taille kitoko makamutu ezaka ba esprit ya mai bango ka bayaka bongo siko mapasa kasi siko yango tolobi na mapasa déjà to bandana ko yeba ke no biso no tozana no be esprit to lati nzoto kasi toza kisimbi te tozali nanu esprit o lati nzoto po to to na français to to na minoro na biso to to na minoro na biso to so to bengi yango o to lo ba ke o mani kisimbi to lo ba o ba mikuse tant total so to na minoro na biso c'est simple tozo discuter pour avoir français to to na minoro na biso bimi kisimbi o moni o bengi kisimbi mais kisimbi o ya kisimbi ya ntoto ozomona yaza kisimbi ya mabele parce que na monita inae boy tant na moni muto za kitoko na moni ke oyo yaza kisimbi ya maza ndeko lobit esprit ya mai expliquer bien kasi na lingi to comprendre kisimbi to sangisa yango to bengi yango esprit to ça to pese exemple esprit muntu po aya na mokili awa lokola alinga ya prochaine réincarnation na ye monde divin evandisi et proposer ye mission tangu ya zo ya na mokili
aye kolata nzoto azali nanu esprit to kisimbi alati nzoto mais na forme oyo te tozozwela ngo ke non kisimbi yango autaki na mai kisimbi yango autaki na mabele non non ce que ça ndenge nini parce que celui de situer bon parce que les quatre élémentaux élémentaux esprit ya mai moto mupepe mabele to bengi bango non les entités humanoïdes les entités bazali ba entité unipolaire pour benga ye il faut aya kaka na élément na unité polaire na ye esprit wana ya mai ko bengi kaka na mai ba grand maître musu bazali ya ko zwa mai wana tsango na ndaku na ye akobengela ngo na ndaku na ye mais na élément wana est-ce que ya nini ba mapasa kasi soki na kali kamo bakenda oboka biloko na mai kasi bango na bana o to benga ka ba wandeni ba msusu ba mitu minene boye c'est-à-dire que tozo kendeka na ba bisimbi tangu fox kasi yango na ba bisimbi yo boya ki ba bisimbi tozo lobela kisimbi na forme oyote mutu tangu azwe na mukila azana no esprit azana no kisimbi ye moko to azali esprit voilà kisimbi na biso azana no esprit bon tozo nga pona compréhension mususu papa na mama basangani mama azwizemi esprit ezana no wana te lokola nzoto eza déjà na disposition faut esprit euta quelque part et ya kokota monde de décision de etindi mutu wana aye akoti na nzoto wana po aya kosala mission oyo ayeli na tangu oyo yango mona islam balobi les deux parents tango zo sala rapport sexuel bo sala prière de fait que esprit malin to esprit perturbateur aya ko posséder corps te wana pe to continue loko mususu mais ça oyo te to zo lobela que non kisimbi moko boye autaki na mama donc ça dit que kisimbi moko ye na zemi moko boye non wana ze loko mususu donc ça ba porte tu te fongoli ba porte ya ko pesa ba porte belé par rapport sur to telemika que non aza kisimbi directement autaki na mai non wana te to aza kisimbi autaki na mabele non on dit que ba ça ba kisimbi mais pas forcément que ba auti na mai c'est tout to comprendre bien bako taper na moto bako taper na nini non na lobby te na ba outi na ba élément na français to loba esprit kasi yango na lobby mais tant to tira na toujours baka ozo baka kisimbi so bika bako kisimbi on retomber quand toujours na même il se comprendre mutu oya lobaki yango awa forme a lobela kisimbi wana a lobela ki te une explication ngana zo pesa que biso nyonso to zali to outi to zali ba énergie cosmique to outi na grande énergie to na grand esprit tangu tozolongwa kuna tozoya awa pona mission alors po lokola bak esprit ekoiko vanda boye na mabelete il faut yango babengi yo imi sezali terre il faut mélange wana esalem mais esprit azoya fo ya kokota nde na nzoto wana po yo o sala mission oyo yelaki mais soki tozwi esprit ya mai esprit ya mabele ezali eloko mususu c'est pour cela na ba to expliquer ce que mai ezali net tozwi kaka mokilne tozaba tozana baluba tozana ba bikol pona mai tozaka katena ba mamiwata tozaka katena ba silf tozaka katena ba tozana ba bikanda bisimbi pi bazali omoni kisimbi pe azana mai aza différent na ba mamiwata aza différent na mamiwata ozomona tozape na ba ondine baza différent pe pon ezaka neti mokili bo barasi ezebele barasi ezebele mais wana ezali lieu d'appartenance na bango c'est pour cela que nous ça l'appel il y a entité wana yana mokili oh il faut créer atmosphère appropriée ezaneti ndenge nini tango ozwi tozo exemple ozwi mbisi na mai soki ozwi ochelie na mai ya pompe le jour moko deuxième jour akokufa pona nini eza lié na ba chlore mais soko ozwi lié le même mai otie wana ko vivre yango mona aquarium eza na jara mai nango po ba fox wana ba vibrer soki yo lingo kende na mai wana osala voyage kuna oza obligé ya kolata corps oyo ko permettre kuna pe o vivre to mona bato bakendaka na ba espace voilà ta tenue moko par rapport na étape ya komi abandi ko pumbwe par rapport ya circonstance oyo ya kutena ngo mondo ya bantité ko lobage non mwana wazaki simbi na forme oyo tozo kantileza bongo te ba fox di mal baza pe akoyiko posséder pe mwana wana ou soit yo mutu wana ozwi na mokili na vie na yo passé ozana ba makambo moko salaki ou soit ba fox yo bandoko belela ba ozana en prise bakanga yo na prison tant bazongisi yo na mokili bazana forme bakoyiko zongisela yo
Nous avons un monde il y a un esprit et zo senga penza mutu azala ba expliquer ba édifier pour bando yebelo komoko. Voilà. So kité to bando ko sala ba peine na esprit et konbini ko komela biso passe. Papa Mukendi, pourquoi te lo baka bangunza mingi bazaka ba posséder? Pour nani? Pour akei na cimetière. Aebika nazo benga koko nanga nazo benga boy. En principe, que ça la relation à mort. Les morts ne sont pas morts. Azali a traversé de l'autre côté. Ce qu'on y a ça l'appelle verrier. Il y a liboso. Ce qui n'a pas ça l'appelle vers maman nanga, ton de konanga. Il faut na zalasir qui nga na yena mukili. Tu as une relation mo ya bien. Na ko ça l'appelle verrier. Faut que tu as une relation à malamu tenaye a on a ko benga été. Non. Oui. Et ça, le monde est dangereux. Il faut bailler kusayo. L'esprit, jamais n'a koyi kobenga ebongo sans pourtant na sala cercle infinité. Place na telema. Place na telema. Po ye azoya ngande na bengisi ye na évocation. Parce que invocation ozoko sala peine na ba force na ba énergie. Évocation ozoko sala apparition entité aya. Akoki koya, akoki pe koya te par rapport ya hiérarchie na bango. Ce qui va payer autorisation ta koyate. Mais à koki koya ce qui a lingi, ce qui peut payer ordre ta koyate. Mais ce n'est pas que le rôle a une autorité aïe, mais pouvoir na ena fox na ezawana. C'est pour cela qu'on a droit que ça la renvoie. Yango mona ba mettre belé ba bebaka. Pour biloko belé o azo maîtriser yangote. Azo aïe bien ngote. Un maître à ça, à les trois corps nés à concert. Corps spirituel, corps donc là par là, c'est-à-dire que Bangoun, c'est sur Batubaki ou bien Bandekubaki cimetière, il faut passer à la cercle. Ce qui est cimetière, que ça appelle, il y a évocation. Pour Fox Abima. Mais il faut ça la cercle pour se protéger. Pour nani? Bon, esprit ozo benga cause wa retard ya koya mais Fox muso a précipité aye. Yo kanisiye. Mais yo kanisiye. Yepe kuna tangwa ye na misu na moni a oziyambino deja mutu musu na koya ko sala nini. Yo pe le rôle ozali ignorant obandi ko solo la bien na mutu wana croyait que yo zaye. Ma koya ko salo mabe. Donc tout wana ezali ba initiation oyo il faut ko ye ko sabato. Na kati cimetière tozali na nécromancie, tozali na spiritisme. Vous avez un carré dangereux, bah porte zébélé. Yo sali porte na fox nini. Voilà. Alors là par là tu comprendre très bien par tout côté sikoyo tu commis déjà tina point ya batusko ba sala ba contact na ba esprit. Mutu par exemple le témoignage musoto yo kandeko akei net nzembo moko boy ba bando beta na ba kala boy ba zaiko Rolanda Daniel tombo moko bandeko même na ba grimoire misusu to pe bisika misusu batinda bango na ba tombo moko boy okine na cimetière okyo luka kombo moko boy Daniel tout ça bazo sala ba prière moko boy pour na ba contact na esprit wana de façon qui va comme riche net pour na ba kaya bongo ancêtre malamu to mabe Papa Mukendi richesse mutu moko tabot ayaka pauvre na mokili tout le monde azali riche mais richesse yango za ngoto comme na ba millions mozali riche santé zali richesse bana ezali richesse na biloko mususu mais autres bela ya mbongo to stabilité to équilibre na kati ya vie okei na cimetière okei ko sala appel pona nini nganga tinda kiyo okende wana parfois pesa kiyo formule ce qui est moko nganga kei ça va mais ce qui ya tinda kiyo faut totala ina idée nini o ya tinde lieu parfois yo za ignorant oyebi koute formule déjà biloko wana ezaka mabe po un soko ke na mai to ke na moto be bantité nyonso wana faut ke na ba symbole oyo kopesa bango faut za na ba symbole oyo kopesa bango ke non na sombaki biloko tel biloko ze belé oyo komema kuna opesi bango osali appel obengi eza na invocation to évocation po évocation ezali entité à séparer na apparition na ye oya kosala yo bengiseli ye nini ngane na zaboy mutu nyonso te ko ya pana nga pas importe musala na ya teze $100 teze $1000 nga esengo kana ke bengela entité zalaka te ngande na za na alliance na ba fox wana baza na posa na ye te ye aze la solution na ye mais soki na ba service mutu zo senga fox wana aya ye moko akomona ye mais il faut na préparer ye parce que sans préparation ils na batu musu ba bebaka mystique ezalaka wana ti po bebisa mutu
même mbala mosusu o eza na mental na yo yango nde eza mabe donc bato bazoya koluka biloko sans pourtant bayeba moto aza na besoin baactivité na ye ekende liboso mbala moko nazwi na bimiseli eloko oyo eza na rapport moko te na eloko ye koluka non magie eza na bruit te magie ezali premièrement nzambe atikela biso no magie mpo esalisa biso magie eyaka wana mpo esala moto mabe te yo nde fo yeba ntango ozoya koluka yango nini fo yo omema enfin ke a retour ezela yo bolamu biso nde toza préparé te totikala na babiloko moko oyo eza yango te magie esalisaka tous les libanais tous les expatriés nyonso bayaka na mboka bautilisaka magie eza nango bokoko na bango te mpo la magie n'a pas de couleur il suffit osimba baprincipe na baloi na connaissance pour miracle n'existe pas il y a que des principes baloi na connaissance deux fois wana ezali yo wana ezali bestialité humaine eza na fraternité moko te bestialité mais papa mukendi toza na bapd toza na balesbienne mosusu aza na fraternité te aza kota place moko te maza pd aza lesbienne wana tokoloba lelo oyo mpo ozala basuccès ndenge mais pour transcender okota baplace mosusu papa mukendi toza na bapd bamisie mosusu ake otala musicien mosusu abimi boye ake akotisi nano kilafongi na piscine papa mukendi eza na papa mukendi makambo etali ya kosala rap tozana nini moko ya Lilith basala ngo comment ko se vitaliser ko se charger on a pratique à Lilith oui na pratique ya Lilith ezali pratique ya ba grand maître comment ko se charger ozo énergie pa ya mutu e koma pa na yo na ba fraternité musu basala ngo au moins na fraternité musu bazaka basi mibali baza mitakala bazoko sala be chance ya ba énergie o azoko kotsa boye o pa azoko kotsa boye wana za ngona problème de autre monde atimi ndele basala ngo za sentiment mais oui eza sentiment te eza entité moko boye aja jour biso dozande préparer te c'est pour cela biloko nyonso wana to koma komona ngo mabe c'est yoka natindi batu te bakoma ba PD natindi batu excusez lotina toi c'est la partie so basé belé papa mukendi natindi mutu te koma PD natindi te mutu koma lesbienne et loko moko te na mokili ezalaka mabe eza neti mwana 5 ans na yo diamba to tia ngo wana nani akoyi komela diamba yo okomela to mwana wana akoyi komela est-ce que diamba na bino mibale eza mabe non yonde siko tango yonde fo mona ke loko soki na meli esalaka nga mabe tango yo zolinga ngo c'est que yo muto lingi yango est-ce que na ba pede yango na bakanga bango na makasi ba oye baboyaka to mona bate suka na biro l'état mais ba oye bandimaka ezoko dépendre na mutu yo mutu faut mesurer ba conséquences et loko yo zolinga mais ce qu'on parle la tradition na biso siko leur c'est exact ba valeur na biso papa mukendi makambo ya pédophilie po totanga ba documenter banda kala parce que ezali eza biloko za nango partout ibanda kala eza nango biloko za nango partout to longola non sentiment ezali partout yonde fo tala que non na ko sala ngo pona zwanini po un PD déjà basala ke ba 3 opérations ya misa tu me makaye na liwa yonde fo tala le pona lingengo to na lingengo te donc opération la danga oui to si ba PD o azane PD mais les PD na azula na yango mbongo te siko c'est au sango la sentiment to ju lesbienne o do sala ngo azula na yango mbongo te mokili ba esprit basé belé ba esprit mususu zali possession ba ko posséder ba ko envoûter yo sorcellerie pe zali ko sala boy mutu mususu ko beba na entourage pas importe na circonstance mutu mususu zo sala ngo pas un intérêt mais mutu abenga ki parfois ba te belé baza ba PD chef abetaka ye to ya betaka chef mona chef apesi yembongo ko ba pesi yembongo pona na zan intérêt parfois chef ndazan intérêt parfois c'est ressourcer à se charger d'énergie yonde siko oza susu eloko te déjà biloko yonde fotala ngona zo sala ngo pona ni suite ya nini tozala ki préparer te biso tokendaki na l'église soki nzamba tsaki magie na disposition ya batu nyonso nga leloyo na mama abotinga na Jésus to na Mahomet nani akoyi kolinganga mingi koleka bango mama abotinga soki aza so invité na ko senga na Jésus na Mahomet te na kozongisa relation na mama nanga pour traverser de l'autre côté atteindre sei akoya ko salisanga biso siko ba préparer biso mabe to komi ko senga na ba auto koki ko senga te et puis tout ça préparer te puis ba tiela biso ba père to koma ko banga frère ya liboso na vie ya mutuzali père ko sala activité na yote sans que pourtant au boya ko sala appel na magie pour soutenir yo
le seul magie ko soutenir yo mais simba ndeka ba principe na évolution na yo yeba ko pesa dim yeba ko kaba longola gaspillage yeba ko cha mbongo na yo siko zo ningo cha yango za principe ya vie. Voilà, jour moko na fandi na ju appel il y a 4 mois comme konzi moko na mboka na biso. Mutu moko bi mukendi non des boye vraiment nazana mina ngamoko akendaki azwaki génie moko boye génie wana nda sala makambo tout ça mais génie wana comme ko sala ba dégâts na ndako. Ancêtre mandasko fond le biso wana sko ba inconvénient sko ya makambo yango à qui la faute? Parce qu'on a évité l'okoni ya lukagi parce que génie wana yene mtapesa ki makambo ba comment komata ba poste donc bozui vraiment opulence ba mituka mais tant que génie na commence la ba dégâts abande ko kotaka voiture oyo ya kala parce que na voiture moko sombango avant que ndekoluka makambo wana ya kala tant ozo miluka na vie mais tant que ba JPye ba makambo belé ma garde voiture ne wana jalousement comme monument na kati topé na ba reste na ye a se souvenir toujours na ndenge na vie na ye. Alors mutuka nyonso kokota ezaki mabe andomo nango mabe mais kaka mutuka oyo kaka ya wana il fallait donc kawana il fallait vraiment tout activer tout côté de façon que délivrance et salema makambo ici là parce que on sait très par là qu'est-ce que koloba parce qu'on a bateau bazar Rolanda ou bateau bazar ba kawana. Mais faut que nous parce que yenda salagi pacte. Au moni lelo to benga satan mabe et loko yo satan yo kana nzambe na no bebisate. Mais biso ba tu responsabilité to zwa na monde divin to yeba ko respecter yangote. Mutu azali prêt ya ko luka makambu mais azali prêté à quoi assumer ba responsabilité qui cherche qui trouve support. Faut que comme à niveau tant yo luka gi makambu zala responsable na o yo luka. Ah c'est très important. Wana oui wana il faut mutu andime loko o yazu yandimaki parce yango balobi ba luka ka kisite na kanda. Soko soki no luka kisi luka yango na cœur moko sincère pire plein d'amour pourtant yozo ya les génies batali kaka na mental na yo nini yozo raisonner eloko moko te na magie ezalaka mabe utake pa ya mutu yango te expliquer makambu ya mbeli yo nde utilisateur par rapport à ba vouloir na yo nini yozo luka ozomona en tout cas na mystique to na magie mabe moko ezalaka te yo nde mutu zo ya ko luka ozo luka ngona lelo yo ba désespéré belé baza lelo zo luka kisi mbongo. Allez-y comprendre parfois que Lucas 5 millions na banque céleste na mbongo wana ezate siko alingi susté ko za la responsable et le ko zo linga luka non papa mukendi grand esprit ya lumière mon côté a kopesa mutumbongo esprit ya lumière a net professeur na école a kotangisa yo jour examen yo moko ko sala elagisi nini elagisi yo lokolo yeki na mukilo za na mission na yo sala mission na yo mais convoquer Fox wana bayande ko soutenir yo eza loi ya effort mutokolia na mutoki na ye loi ya moindre effort eza sous mutoki na yo te tango ba Fox wana bazo ko mobiliser be énergie po yo za bien en tout cas yeba yango tozo na loi semer à récolter oyo kolona il faut bouka donc mesurer conséquences tango zo ko luka mystique moko te za la mabe yonde tala nini oyo ba faculté ni na zanango et puis nini yo mystique ko sayelanga ceux qui ba saleli yo ko suka bongo te yo pe yeko la magie yango parce que au départ vous êtes déjà magicien mutu nyo so yakala mukili misune za la ko fonga bébé nyonso lelaka na ndako azomona ba Fox ya mal ezoko kota na ndako wana tellement parents za ignorant azomona kaka bébé azolelaka tikalela. Allez, monsieur bandi ko kanga mo fira mais monsieur ko kanga maye parce que conscience na subconscience mouvement c'est salemi et nani les deux facultés na yona tango bandi ko kanga déjà comme na difficulté yango me marabiso na église yango me marabiso na ba fraternité et loko liboso ba ko fongola yo ezali misu ezali matoi soki misu aussi efongwami eza na protection mususu te oyo bako ya wana ba protéger yango oyo ko za l'importer zali yonde maturité spirituelle na yo discernement na yo e vanda po yeba ko gérer misu na yo ndenge fongwami matoi na ndenge fongwami po komi komona o komi koyoka be information nyonso ya mokili okoma kozwa mais er moko pe ba importance pe ya ba lojubi ya ba dimension pe wapi total na net Christian malanga boy est-ce que yina ba degré nyonso komaki na domaine wana ko ba pouvoir nyonso ayeba kite ke lelo na kokufa papa mukendi liwa ezali pasi pa ba chrétien mais spirituel a sepelaka na liwa il suffit à la conscience ya etamboleli na ona mokili
Ce que tambola qui le but que initial royeba que déjà mis ce forum mais tout ce royeba que mon colonel la kufa boy yango to loba qui place wana ce que wana peda ça dit que ce que comme na niveau wana faut ça l'informer ce que ça na niveau wana te yango des problème parce que mutoko iko za na loge est-ce que ça na niveau wana za na batu mususu azana Rose Croix azana franc-maçonnerie azana Nkankar azali 20 ans maintenant no sola na esprit bazali to yambaka bango ndeko moko bisanga mukende ko suba na bilamba bato bazali to yambaka bango asali 20 asali 30 ans nakutana esprit te parce que esprit nyonso ya lumière okomone kaka pamba pamba te esprit okomona baza entité oyo entité légère entité ba olympique les astros okomona bango bazaza na bango mais esprit essentiellement ya lumière évoluer akoyana no bongo te on a ange esprit ya lumière oui par rapport à la religion va bengi ange esprit ya lumière azotala muto azobenganga est-ce que aza préparé pour azakoyate pour bangisa yo akoyate pour saloma be mais souci na ye avant aya yo maturité na yo ekola jour akoya yo obanga te poza na besoin na relation na ye mais esprit nyonso ya c'est oyo yekutoza kuna te donc azana ba bruit mystique nyonso etchaka bruit eza ya base échelle mystique ya solo sala ka bruit te otoyoka kabu kokwa kiti na temple papa mukendi makambo bele oyo le kaka wala dongi makambo bele oyo le kaka yango moni makambo ba koko makambo ba koko tala na ba tala kata na ba église ba ngunza azatra yo posa kanango uzaka nango nikolo yo bande ko bazotuna rado zolo natio mena ko sala ngondenge ninga mtu nazana na ko sala miracle te pa ya mutu non mutu ayepa na ngamo konde na zabo na esprit kiti ngamo kona na esprit na esprit et puis na zanga mongote na ba fonction zo entourer ngo zotambusanga un grand maître il faut asala mettre corps en concert les trois corps comme corps moko ceux qui n'ont le commis corps mon côté ba esprit ba entité supérieure ba aussi ko ya pa na yote ngata Félix abenginga akotuda akoyebisanga te sala no boypona ndima non tant que tu solo la ebi que non oyo aza esprit oui o sala monene no mutu nyonso ko benganga koyebisanga susite ke sala no boypona ndima non ayebi ke oto zo na ye makambo azolo ba yango sala po makambo na zolo ba yango na sala ato elinga $1 million ekoti na kati ndako nanga na kozana inquiétement te po makambo wana na koyeno kosenga na nzambe te rien parce que na yebite makambo yo yeli pa nanga parfois yepo boma mutu parfois yepo zemelong parfois yepo bogena mutu malade na koyeno kosenga pa nzambe na kozonga na ba fonction to sagili na bango nde basala musala wana po bazana capacité et puis ngamo ko na kota na rôle wana et tant qu'esprit asige esprit ce que pour na esprit wana mususu te parce que au moins la même Bible les opé s'accorde mon fils assis à ma droite Jésus a toujours bien na ndenge mo code wana mo mettre na droite c'est-à-dire que le boko pe à gauche pe à papa izalaka parlo les autres bani bandeko kinika na loboko ya gauche magie ezali net vibration ezali net cabine ya courant faut que tala place ni courant ni nyozolingozwa voltage ni nyozolingozwa soko ke na se yebaka yango kutena bantité moko inférieure soko ke likolo yebako kutena bantité moko supérieure magie ezate pour rendre mutu riche richesse na yo ezali ozomona ozoyoka ozoko résoudre ba problème batu na ba problème na yo moko yondo kotala soki nature provenance divine komela ki yo richesse okozwa yango mais na kimuyibite po yebi principe oyebi ba loi ozali a semer à récolter soki na loni mabe na kobuka ngo pourquoi na kolona siko mabe okuboya mabe un grand maître ozo transcender koyeba nga ezana bakamu susu na boyi na ngape ko sala ngo ezana bakamu susu na expliquer nga si gestion bongisa yango po baselo yango bato pe bayaka pa na biso bazaka préparer te po aza déjà na ba affliction na mutu na ye azo kanisa makambo eza yango te réalité. Voilà, merci beaucoup, bien dit. Tout comme Nasuka, on a vraiment eu le temps de reparler. Il y a aussi ça sur sujet. Il y a toujours ban que Mikoloza Roya, tu as côté sur sujet, monsieur sous Maton Domingina, l'ancêtre, je sais pas ceux qui présenté qui na Sewana, présentation Salemaki avec l'équipe technique, je ne sais pas si c'était fait ou pas. Voilà, je sais pas. Alors ancêtre, ça un peu dernier message nayo. Oui, numéro 243 89 56 43 268 89 56 43 268. Donc vie ezali conséquence ya ba décision obiso zokozwa. Faut que la décision nini ozokozwa lelo pour lobby ozela elo komoko ya malamu komela yo.
c'est important, yekola musala, yekola métier, bundana kana vie, ce que ça li appelle ya mystique et soutenir yo parce que ndakuna yo ndengo ko changer couleur tiango TV bakiti, ndengo ko changer vie na yo, pe ko changer avenir na yo. Donc avenir a mutu kozela nzambe te si Dieu élevé. Yo ndoza na makasi ya ko changer yango. Kozela te par la grâce de Dieu, okotika la komona nzambe te. Lokolo sio ye na mokili, zala maître destiné na yo et puis zwa décision pour na yo. Merci Nabino sur le biso et belé. Vous s'abonner massivement, vous partager pour aller l'autre si ni awa et te retrouver dans le prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye. La santé n'a pas de prix, mikolo baloba. Et zalinza kave, po, likolo ya kolia biloko ya mabe, mikolo na mikolo. Tala ndenge, to zali kokufa kufa mingi. Tala ndenge, ba problem kili na kati ya nzoto na biso. Ti na nini, lelo, to zongeli, bokoko na biso. To, lo lenge ya kosalela, d'une manière naturelle, na ba plante na biso. Potolia, bio to kitoko. To koma deja kolela, na ba maladie lokola, hémorroïde, prostate, faiblesse, pe éjaculation précoce, oyo. Ezo pesa pasi na bamabota mingi na yango sa majesté zenko aussi da oyo aza koyebisa na bandeko nyonso oyo bachaka tembe na bokoko na biso bakoka komeka yango pona kobeta dada ba maladi neti oyo prostate appareil oyo bapapesa la lisusu te tope be éjaculation précoce mingi pe ba manque de chance makambu kosimba te onga mari de nuit pe na femme de nuit oyo ezali kotungisa bandeko mingi boyeba ke ba problème wana nyonso ezwakarango solution soki kaka ozwi biloko ya solo nde okomona kimia ekoti papa maman ndeko mwasi to ndeko mobali po na kokota plus en contact tala ba numéro oyo eza affiché wa pe benga mbala moko tope le cas na victoire numéro 2 na immeuble la joie na premier niveau na zongeli na nga bokoko na kolia lisusu mabete na kopesa valeur na banzete na biso moko yaboy on parler lobi kitoko. Debout comme on est, unis par les sons, unis